Immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balan d'émission Chaotech. Chaotech est une émission nabino où il y précisément masano ya box. Masano ya box pe MMA na sport mususu. Chaotech est toujours présenté nanga moko missiono ka aspect spirituel bopeto nanzoto pe na molimo. Chaotech est le na chaîne nabino ya YouTube As TV Media. Ceux qui n'ont s'abonner na chaîne nabino ya YouTube te cliquez cloche à notification, s'abonner na page na biso ya YouTube, botala toza na plus de 85 000 abonnés. Mais abonnés na biso belé bazo mon émission na biso te parce que YouTube a quitté ce pourcentage, il y a visibilité na biso. Yango tozo senga partage non et kozala soutien makasi pona émission Chaotech. Bobo sanate Chaotech pele kaka na Congo Web Télévision chaque mardi na 20h10, rediffusion mercredi na 12h. Bozo mon ndenge na lati boezo laksake naza na Congo te, naza pe na Londres te, naza na ba pays arabe ndenge Koffi Olomide aloba monde arabe, monde anko, monde okinawa. Naza précisément na Émirats, précisément na mboka na bango na Dubaï. Quatre on a vendu bozo mona eza hôtel te, ezali damak maison privée, awa ezali ming ba appartement, a eza place ba roi ba vandaka, ba président ba vandaka. Le président Afrique bayaka bavanda ke siko aiza ba appartement aiza ba chambre te pe ba ministre Congo to bato Congo soka yeko vanda seke ou bien ayibaki mbongo na gouvernement en tout cas soko yibi mbongo na gouvernement te pour vanda ne siko ezo senga il faut ba beaucoup de sacrifices parce que awa place on a vandi Hilton naza pembeni awa Pullman naza pembeni a Sheraton naza pembeni mais où est l'équipe à Hilton place na vandi et l'équipe à Sheraton et l'équipe à Pullman pourquoi parce que ba bengango damak maison privée aiza ba chambre te aiza ba appartement cuisine yomo makamba yomoko 5 étoiles piscine pe alia bo mona pe na okene pe na piscine ko sala natation mais mingi to ko lobela naza na tenue arabe bo mona tenue on a lati penza ba prince ya mboko eza ba tenue na sombi na wenzete na sombi penda na magasin penda place ba prince ambogo ba somba ba tenue nga pe na kotaki kuna na pe tenue ndenge zalaka bo lelo to ko lobela makamba box toko tapenda na makamba box eza très important émission eza spéciale na dédié on a Martin Bakole. Pourquoi na dédié on a Martin Bakole? Avant na kota makamba Martin Bakole nazo pesa sommaire mikolo na poids lourd ba combat penza ezate tozaka na combat ya makaso tozozela Daniel Dubois na Uzik. Daniel Dubois na Uzik eza combat ya makasi undisputed champion ba ceinture nyonso tout eza en jeu. Dubois azwa na ceinture moko, Uzik azwa na 3 ceintures. Donc Dubois azwa na ceinture IBF International Boxing Federation obo bengi IBF. Uzik azwa na WBC, WBO na WBA. Donc na français azwa na WC, WO na WA.
yango Usyk azoya nango combat ne ko bunda na stade à Wembley na moment na zolo ba ticket c'était comme sold out na ndenge ya libanga sold out na ndenge ya libanga mais selon ba pronostic ya ba boxeur ya ba expert ya boxe bato belé bazo pesa chance na Dubois touro bazo mona ki akobeta Usyk mais bobo sanate Usyk abeta ki Dubois combat eleki na KO mais Dubois betaka Usyk li kofi moko na libumu mais arbitre kontaka ngote ekwesaka Usyk ngo balobi ke Dubois touro akoya penda na agressivité penda nonki ya makasi mais bobo sanate Usyk aza technicien mais tozo pesa chance na Dubois en tout cas ngana pesa chance na Dubois soki Dubois lembité pour Usyk alembaka te Dubois soka za na endurance na force de frappe aza nango ndenga betaki Joshua KO touro akolalisa pe Usyk KO combat na soki ke 12 rounds et kozana na faveur à Usyk mais Dubois il faut à gagner na KO bobo sanate pe Deontay Wilder l'américain Deontay Wilder américain Deontay Wilder américain wapié américain Deontay Wilder akobunda le 27 juin na Herndon akobunda kuna en Amérique le 27 juin ezali premier combat depuis asalaki défaite na Zilezang premier combat na ye yango parce que Deontay Wilder boyebi ke apoli deux combats successifs apoli contre Parka apoli contre Zilezang alors toza ko pesa Deontay chance azonga po toza na posa Deontay abundata na Anthony Joshua tona na Tyson Fury. Pour le moment, Tyson Fury a qui retraite, a qui passion à boxe, a zongeli boxe, toebi boxer ni ogo bundana été. Joshua P a préparé a zongeli boxe, boxer bundana été, mais selon ba promoteur ya boxe Frank Warren na Eddie Hearn, bazoli ngaba chambongo na Tarki Alarchi, bazoli ngaba chambongo pour Anthony Joshua babundana Tyson Fury. Donc bazana posa Anthony Joshua babundana Tyson Fury. Bobo sanapete mwana na biso Elliot Elimasi mwana miblo système akude autaki kobunda combat na ye deuxième combat na ye a gagné kiango akobunda pe lisusu le 27 juin Elliot Elimasi mwana na biso ya congolais akobunda troisième combat ne professionnel le 27 juin tokozanga te Elliot tokoya toujours ko soutenir yo. Pour le moment ba combat penza ezali to tokoyi ko pesa ba sommet information sur Martin Bakole. Tangu kaka toza kolinga to clôturer sommaire to ti kozwa information école biso rapide que promoteur ya Martin Bakole o babengi Ben Shalom ya compagnie na boxa bauti ko botola licence ya Sky Sport a botolé licence na moment au promoteur ya Martin Bakole pe ba boxer mususu aza lisusu na licence ya koorganize ba combat te toyebi te ekosuka ndenge nini pona ba boxer oyo bazali na maboko na y compris boxer na biso Martin Bakole toyebi te est-ce que Martin Bakole a changer promoteur to akosuka ndenge nini parce que na moment au Sky Sport a botoli Ben Shalom licence donc licence ya télévision ya koorganize ba combat Ben Shalom aza nango lisusu te toyebi te ekosuka ndenge nini mais lokola tobaki toza lokola tolobaki eza émission spéciale pour la Martin Bakole to continuer toyoka makambo nini spécial oyo tokoloba lelo pour na Martin Bakole tolanda. Martin Bakole a un problème sérieux dans le monde de la boxe. Boyebi que Martin Bakole a été contre Joseph Parker, Martin Bakole a salaki nil contre Adjab Efe. Mais il y a un promoteur comme Frank Warren, multimilliardaire. Boyebi que ngana sina kutana na Frank Warren botala ngaye wana bomoni ngana Frank Warren c'est un milliardaire bomoni ngana Frank Warren tozo solola tozo boule ba projet ni tokosala mais na sina sala mission mo Frank Warren alingaka Martin Bakole te asala tout soko moni Martin Bakole niveau comme il est là même Martin Bakole moko bien OK Frank Warren mutasala tout a casser Martin Bakole asala a casser Martin Bakole na nini boyebi que Martin Bakole fala bundana chinois. Il fallait bundana chinois Zilezang. Frank Warren na kasaki Martin Bakole ba bundana Zilezang te achaki Zilezang ba bundana Kabayel. Martin Bakole pe fallait bundana Kabayel Frank Warren a Kasango.
nde omoni tanga komaki Park azali boxer ya Frank Warren nde omoni tanga komaki ke Park aza boxer ya Frank Warren Daniel Dubois aza boxer ya Frank Warren siko tango komaki ke Dubois pa bunana Park pesa ki moi contre-temps yango moni ba repêcha ki Martin Bakole rapidement abunana Park boyebi ndenge apolaki et ko sala ke Tarki Alashi aokela ki Martin Bakole mawa Tarki Alashi asali ke Martin Bakole abunana aja befe émission wana na sina sala analyse ndenge kombe kendeki okokende kuna obeti na YouTube na biso komona ba secret ya combat ya Martin Bakole na aja befe eloko nini na ekoloba lelo pona Martin Bakole premièrement na kobandana no après combat ya Jaba effet entraîneur ya Martin Bakole asalaki interview Nelson asalaki interview Nelson aza entraîneur na et puis manager na ye pour promoteur ya Martin Bakole ezali Ben Shalom Nelson après que ça la combat ya Martin Bakole na Jaba effet Nelson asalaki interview moko spécial alobi que problème ya Martin Bakole alingi strength conditioning te strength conditioning ezali bato bapesaka condition physique na boxe parce que na boxe ndenge tozalaka wana pona un boxeur abunda combat professionnel so aza na mbongo eza na mwa ba biloko ebele il faut asala na préparation ya combat entraîneur ne azo préparer na combat techniquement entraîneur a préparé un combat techniquement toza na nutritionniste azo préparer na makambo etali biloko ya kolia à part nutritionniste toza na strength conditioning muto a préparé un boxeur pour na condition physique Nelson a salaki interview pour na Martin Bakole alobi que Martin Bakole alingi kozwa strength conditioning te Martin Bakole condition physique eza mukie pour Martin Bakole alingi strength conditioning te alingi ko dépenser mbongo te yango bomoni contre Jaba fait Martin Bakole melaki pe ma souffle elaki te parce que condition physique eza moins wana entraîneur à Martin Bakole mutazoloba eza ngai te kaka entraîneur à Martin Bakole ekoloba lisusu nini ke Martin Bakole alingi nutritionniste te nutritionniste ezali mutoyo azo préparer boxeur na biloko kolia pona koyeba kilo na ezala normal strength conditioning azo préparer na physique donc physicien et tellement ma physique nutritionniste eza makambo ya biloko kolia nutrition Martin Bakole alingi kozwa batu wana te wana entraîneur na ya lobi ke Martin Bakole amesana min kolia beaucoup la bwanseka kolia fufu ya masango buo babengi beaucoup la bwanseka ya lingi beaucoup la bwanseka na pondo matamba na likelele yanda liaka pona ko préparer combat donc Martin Bakole azo se comporter lokola boxeur professionnel te wana zangate ezali entraîneur nae entraîneur azo sala tout Martin Bakole comme na level ya ba professionnel mais Martin Bakole azo lingate kaka Kinshasa ambiance toujours ambiance na Kinshasa nzoka nde Congo mobimba zo tshela Martin Bakole motema Afrique mobimba etela ki Martin Bakole motema ke azali muto akomema ceinture ya monde na Congo pe na Afrique akozala premier africain akozwa ceinture ya championnat ya monde pe premier africain akomema ceinture na monde donc Martin Bakole to tshela ke motema za mutu oyo akoya na ceinture ya monde mais la négligence ya Martin Bakole wana les entraîneurs nae deuxième likambuto la tola muka Frank Warren promoteur à Queensbury pourtant on a sabino ngana kutana na bango na solo na bango marqué baza ba milliardaire bomoni photo nanga botala photo nanga ngwana ngana Frank Warren aza milliardaire mais soki ezaki na Congo okutana milliardaire mo na Congo ata balu okutana bedashu au mona pokuta na beda chose ko okuta na nzambe nzoka nda beda chose na zéro et logoté devant ba Frank Warren a beda chou mbongo neza litanga mais ngana ko kende kina sen audience na kuta na beda chou ba congolais ba mona beda chou neti nzambe tala neti muto multimilliardaire yem ta pesa ba boxer ba 15 millions ba 20 millions ba 30 millions na combat mais tala ninga simple to kuta nini na solo pe ma solo ya makambu ya apprécier no ka pona carrière apprécier pour apprécier fa comme boxeur professionnel na kende ko kuta na Frank Warren to solo l'année pona ba contrat pour année prochaine apprécier comme boxeur professionnel
mais mingi tola mukaboye lisolo na nonga Martin Bakole tola mukaboye Frank Warren alobi Martin Bakole fo abunana Moses Itoma. Moses Itoma za petit oyo aye mikolo na moto ye mutu balobi ke ako remplacer ba Mike Tyson, ako remplacer ba Tyson Fury, ba Joshua. Moses Itoma. Frank Warren alobi ke Moses Itoma soka simbi Martin Bakole ako beta Martin Bakole kao akulala. Moses Itoma na 15 ans déjà azo beta déjà asal na âge à 15 ans Moses Itoma bozo mono na âge à 15 ans déjà. Donc Moses Itoma azali pecho tant azali na 15 ans asali sparring na ba Joshua ba Tyson Fury ba Usyk ba tutu na Moses Itoma sai na bango nega Martin Bakole azako sala na bango Moses Itoma pe asali na bango. Mais Frank Warren azo sala tout assisa Martin Bakole carrière yango azwele Moses Itoma alobi que Moses Itoma il faut akubeta Martin Bakole kao. Donc na momo Frank Warren azolinga chambongo pona combat Moses Itoma na Martin Bakole. Batunaki Martin Bakole question bayambaki Martin Bakole to la interview Martin Bakole batunaki question Frank Warren alinga chambongo bobuna na Moses Itoma. Martin Bakole alobi Moses Itoma za non mwana azan expérience te batika ye asala carrière na ye soki alinga kutana na ngai Martin Bakole na kosisa ye carrière. Donc Martin Bakole alobi kosisa Moses Itoma carrière azana tina ko bunda pe na Moses Itoma te yaza mingi concentré abunda combat na ye retour na ajaba effet pour combat na bango déjà retour il faut ezala bayambaki pe Moses Itoma bayambi pe Moses Itoma batuni Moses Itoma Frank Warren alinga chaba million bobunda na Martin Bakole. Réponse à Moses Itoma la kinini Moses Itoma lobi ke soki Martin Bakole abundika ndenga bundaki na parka abundika ka ndenga bundaki na ajaba effet Moses Itoma alobi akobeta Martin Bakole kao soki Martin Bakole abundika ka ndenga bundaki na ajaba effet to abundika ndenga bundaki na parka Moses Itoma bi akobeta e kao. Mais eza box alobi akoki ko minimiser pe Bakole te parce que batu baza ko minimiser Bakole batu baza ko minimiser Bakole pour Apolina parka pour Apolina asali nil na ajaba effet alobi tam susu so batie kombanga na Martin Bakole ako se préparer ngo dire pour na aya penda affronter nga mais nga pe na ko se préparer dire mais na lobi bien que wana Moses Itoma lobi bien que soki Martin Bakole abundi nga bundaki na parka abundi nga bundaki na ajaba effet Moses Itoma lobi akobeta e kao. Ba fanatique ya boxe na monde entier bazolo ba ke Moses Itoma akobeta Martin Bakole partout na monde Moses akobeta Martin Bakole. Mais bato bakomi ko benga Martin Bakole champion ya ba sparring. Martin Bakole azali na papier champion ba sparring ba fanatique ya ba anglais ya ba américain ba baye Martin Bakole po ba contaki ke Martin Bakole ne mutu oyo akosala makambu ebele. Yango tozo ko tala eske komba wane kozala soki komba wane kozala tokozonga po tosala analyse siko tosala analyse te parce que tongi to ba makamni nezoleka na monde ya boxe soki tokozonga po tosala analyse tango ba ko programmer komba Moses Itoma contre Martin Bakole tokoya siko tosala analyse wana ndenga na kosala analyse na loba entre Moses Itoma na Martin Bakole nani oyo akoganye komba nani oyo akoganye komba ya boxe. Pour le moment, tozotala, est-ce que Martin Bakole akobunda na Moses Itoma? Est-ce que Martin Bakole akobunda rematch na ajaba effet? Yangonde tokotala. Émission on a joué sabino ezo salama en direct ya Émirats Arabie Saoudite, tozana maison d'amac, maison privée, à esa place ba roi ba vandaka, tout est en or. Tout est en or. Nayaki vacances nangai, nayaki kopema pendant 10 jours, il y a vacances. Nayaki kosomba biloko te, ya koteka te non parce que moi je suis pas commerçant, moi je suis un homme d'affaires, un business. Nayaki pa na kutani pe na barab, to solo na barab masolo or. Alors ba la émission so na circuit or contacter ngai parce que nazana barab adresse barab bazo banga ka Congo po ba guerre za kuna ba nini babina ngai soki na zuba or na yana ngoba kosomba ba or nazana carnet d'adresse tondi na phone ya barab parce que place on a ovana to kuta na barab so na biso ngaka nazaka na uti Congo bazo le la fort Congo or
mais nga tu me pas nini bokene Congo tabi kuna insécurité nga non 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 soko na Kinshasa insécurité zate mais yo mutsoko ebi makamba hors contacté nga mais aiza mingi mingi makambu ya box chaotique. Merci Nancy Bosepeli na émission chaotique émission na bino kitoko où ils aura toujours présenté nanga moko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo en direct ya Arabie Saoudite nazo pesa petit papo ya Nyarkose ya yo bambote ya ngwana na bosanité président Chabani Record oyo ya Congo Web Télévision président Chabani Record na pesio bambote bisiko zali nzambe abatela yo na bosanité maître Baina Judoka international azo ba sentir ya ndenge na ndenge ba compétition ebele na Angleterre na bosanité Boliston Noka kuna na mboka Belgique le grand tendancier na pesio bamboka na pesio bambote na ngwana bosanité Alain Konga onga na ebi leki na ngapenda ya kati to benga ke putu mais bino boye na kombo ya Alain Konga na Paris en tout cas tokozala na lipati wana ya mariage ya kafu batu bakouta monde ate pona ko participer na mariage ya Alain Konga na Paris et kozala blackité sans oublier papinimi na pesio bambote bisiko zali batu nyonso to balandaka mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo to bosani pete tozo ki soutien ya cameraman mutu azo assister biso na réalisation to pesi mbota trop na réalisation et siko zali et sali penza plaisir ya trop en direct ya Arabie Saoudite mission aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo soki na no s'abonner na page na biso te s'abonner na page na biso na bosa ko pesa mwana na Gédéon Kalate Gédéon akokende Afrique du Sud pour na ko préparer ba masano ya boxe ezaki toujours bino mission ka aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo po mikolo ba benga tarki anarchique po tozana mboka na bango pona lelo to suki ezaki plaisir ya kuswa na bino bocha ba commentaire bakole il faut se préparer parce que soko poli contre Ituma bakole carrière na yope esili pona lelo ngana bino to suki awa nde to kuta na ba prochaines émissions ezali koya bye bye. Peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka ba million na mboka Andela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez.